Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Et dépend de Kana Air. Bokolanda vidéo nabiso, nabanda punabino. Naba poste téléviseur nabino. Voilà. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Kota aimé partager et ça biso bien. Ceux qui zappent mbaladi bosso s'abonner. Et que ça biso toujours bien. Oza jajaku tout dessus. Voilà. La grande famille, famille Libota, shalom, 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 shalom. Shalom, la grande famille, famille Libota. Shalom, shalom, shalom. BBC, Mandoïa, bah gros bisous, shalom nayo. BBC Ndoi de moi. Shalom nayo. Voilà. La grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Non, bah toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Tokumisika Nzambe, Mungongo essaye de zongi vraiment, hein, par rapport, alors, Tokumisika Nzambe, Topesi Nzambe, merci. Voilà. Bandeko, je crois, titre Nabiso Bomoni, photo Nabiso miniature P Bomoni. On est là, nous, la famille Libota. Tout ça, moi, analyse, mouke. Na film Nabiso, je crois, film Nabiso, tout tikota là. To euti aussi la kutu na titre ya mon enfant. Il y a film et comme qui déjà goût mais malheureusement et ce qui n'a nef. Et j'ai vite compris que non ezaki que non peut-être Poutine dinga zaki pe na ba film azaki pe na ba déplacement et belé fala ça là je sais pas mais film ango so pe to lo bateau tout le barake non et continuer il nous a toujours plutôt parlé il fallait qu'il s'arrête wana parce que Turbo akenae ninga ke wana dessus ndo yoka mutuka ninga ke bongo kuna pas des semaines ezebele akufi na mwana obayela ki soit disant mwana na ya pesi bolingo nyonso à part bolingo abokoli mwana afuteli ba classe mwana komi médecin et voilà boya ko yebise bon ndenge kaka Turbo akendaki bon pour nanga vraiment franchement film il fallait esuka kaka na nef parce que Turbo akei top nani ngolela lobi abimana ndako sort ne ngoza nini vraiment bandeko film oyo je crois na sala ki mo analyse moko na dans les avant-midi. Merci bandeko na ba partage na ba j'aime na bino. Merci vraiment ça me va droit au cœur. Bon maximiser les biso kaka ba j'aime et que ça la vraiment biso bien. Voilà. Likambu ya mère porteuse oyo film esili mama étoile atuni question ya koloba keno biso batu o totali film parce que ye mayele esuki. Mama étoile aza mutu akolela cette dame n'a comme fan na elle sous n'a comme sous fan ne donc n'a déjà fan na elle mais n'a baki sous dose parce que non azo mérité à ta trophée a mérité à ta trophée voilà mama étoile atuni biso batu otolandi ye maele na ye esuki bana ou encore ba jumelle ngolela na Alex baza bana ya nani baza bana na ye to bana ya top ngai peut-être na okelo bakeno baza bana ya top parce que bazali na kati ya libumu ya top
moi confusion nazo e bate ya makambo soki ya ba ville que non ba soki ba ville soki ba nini ba chaki mama top et tout là bandeko malgré ça bana bazali na kati ya libumu mama top donc mama top na bokoli bana na libumu na ye bon effectivement namoni mama na biso moko akomi que non bana bazaka bato musu balobi bana baza mama étoile bana bato mususu mama top donc tokomi na confusion moko oyo Belvin azolukela biso ba problème nyonso oyo bandeko bo aimer bo partager bokomela ngai kuna na ba commentaire que mwana ou encore ba jumelle plutôt baza bana soki ya étoile ou encore ya top bopé sa réponse to sunga étoile parce que étoile yewana kuna zozela biso azolela étoile azolela kuna alors azozela réponse soki bana baza ya yete asilama soki bana baza ya ye peut-être akotika kolela akobunda. Parfois dans la vie, moi j'ai vite compris, na comprendre Mama Étoile. Mama Étoile na film oyo alakisi alakisi nini? Alakisi souci ya kozanga kobota. Alakisi souci wana ya kozanga kobota et azaki na besoin ata mwana ya mobali abokola. Alobaka za mwana na ye. Donc alakisi douleur wana ya basi oyo balukaka bana ndenge maele sukaka bango. Je vous dis toki ko condamner oui. Et dans la situation monsieur comme la mutu na vie. Paul ngika ko toucher loko wana. Paul ngika ko toucher loko wana. Osale loko moko boye oyo bango basalaki ye. Na papa Serge. Soki boya ndi tangu ye mama top, mama étoile. Ake ko découvrir li pasa ya Alex ngolela kuna n'hôpital. Mbangu aye pa nani et pas papa Serge. Réponse à papa Serge ezaki nini? Nyonso yo biso basi. Nyonso yo ye pa lobi ke non nyonso ngana ndenge nini si longtemps que non likambo ezalaki boye ezalaki siko situation ya mbongo. Falata ko signer. Falata ko signer attache ko sala ta nani décharge. Soki bobenga ngo décharge ko sala soki ko sala ni babenga ngo nini nzambe nanga. Falata ko signer nzambe nanga bolaki e bolukela e lobi ata mama Milo. Mama Milo lobi soki oyebisaka tangai. Na ningaki na mi beta na pesa mbongo to récupérer na mwana wana. Bref, j'ai vite compris que non, mboka na biso makambo ezebele. Na kati ya ba couple, il y a beaucoup des histoires. Eza na ba makambo ebele, eza caché na kati ya ba couple. Soko tali sikoyo comportement ya Alex, otali na comportement ya Ngolela. Tu verras que non, Ngolela aza une éducation ou encore aza posé koleka Alex. Ça dit à quoi eloko wana différence na makasi po na nini. Na ebite ndeko moko soka oki okomela ngango na commentaire. Parce que ngana tali na bi elobi ata iye moko. Bandeko, Mama Étoile, elle est à féliciter. C'est là. Non. Ouais, bitangu 8e épisode oya lobi. Lorsque alongoli li papa po beta Alex abengani Alex de façon banai ko marché wana tango alingi beta ye li papa tango nani Alex abimi azupe alokoti pe ma papa abwaki yango lisusu na makolo ya étoile afongoli porte akei étoile alobaki nini nyonso kaka nga na olina ki okopona ta ya bien na ki opona nde ya mabe akipona. Donc, apona ki asalaki choix ya mabe. Choix ya mabe, Alex, choix bien, nde opto pazwaki. Alors, film oyo bandeko, maele sukinga. Franchement, maele sukinga. Mais, eza film moko soki olobi okota deep, okota peza na kati. Naye komona ke non na ba couple, ba problème eza. Kande na lobaki na moi, ba couple, makambo eza ebele na kati ya ba couple.
e babiloko wana nani Étoile asalaki elobi ata yaya na ye moko nani Milo abi nga na tikala koyeba to tikala koyebisa nga yaya na yo te keno oza stérile la vie okobotaka te. Tout ça ce sont des erreurs. Or peso ki ayebisaki pe Milo naza stérile na kobotaka te me nalingi na sala boy lokola top na buzoba na ye ya lokoso ya mbongo asololaki na yaya na ye mama Hélène. Étoile na ngambu naza na yaya na ye Milo me akokaki même pas kofungola yaya na ye propre ya koloba keno yaya ngane naza boy na kobotaka te. Médecine c'est lobi keno ngai stérile la vie. Wana eza médecine mais c'était pas Dieu. Soki asololaka peut-être pe na yaya na ye Milo balingaki basala nini balingaki bayebaka ndenge ya kosolola e balingaki bayeba ndenge ya kobongisa makambo yango. Ou encore peut-être tango bakomaki na États-Unis, na Afrique du Sud, tango azwi nani ba mapasa babotami eke pona kozwa mususu mama to pasengi mbongo. Soki déjà zaki sa sololi na yaya na ye Milo tala makambo eza boye alinga pe abenga kaka Milo ayebiseke Milo tala situation eza boye yaya ngana lobaka ngo eza na situation moko te problème moko te na se ezangisaka solution nyonso ezaka toujours na solution. Sagesse, intelligence, na patience. Soko tali mama étoile, elle était vraiment azaki na ba palpite, abaneki azaki chaud trop, azaki donc perdra qui contrôle na ye. Et loko pa kenayi ko lukela pengolé la to yebité. Bon to comprendre ye parce que soki pe oyo Alex oya chaka ye pe à l'aise. Et surtout, n'engue kenayi koyoka keno aza médecin. Ngolé aza médecin. Ndeza eloko esalaki keno mutu ne pété. Lorsqu'elle avait appris que non hôpital kuna c'est Ngolé aza boye. Atali kiwelewelo aza na ndako. Non, na récupérer oyanga ya mutu esalaka. Na récupérer siko akendaki nde nango mabe. Mama étoile akendaki nango mabe makasi. Mabe na lobi akendaki nango ezate keno ata kendaki na kimia keno baso la poazo mwana elingo zaka isuka a risque pour na turbo elingo zaka ka toujours donc problème donc likambo na kwenyon so problème mais étoile a perdra qui contrôle azaki moto mingi yango ne bande na lobaki keno na comprendre ki nanga étoile parce que aza omoni moi sur aza stérile moi sur abotaka te oyo yango mona mutu soki mayele suki akene ko lukate panganga pona posa wana patience ezali susu te na lukanzela mukuse na kende panganga omona makambo yango sikoyo étoile azanga ki patience wana komaki moto eloko esalaki ye penza eza parce que amonaki ba informa ke ngolela nani médecin kuna poso pe ngolela pe azaka kiwelewele lokola Alex na limite ke nani nga telemisa ye makolomi balaki koluka nani ngolela parce que tango Alex ayebisaki ke no ngai ne naza boye donc na tambolaka na kasi nazanga moko zoka toza mibale. Donc, naza jimel, il passe dans la lokola nga, fofol pe lokola nga, et toi la boya qui a il y a un médecin. Et na CP sous une intervention ya nani, ya mama Milo lorsque akena Alex et pas ngolé là pour na ko solo la naie. Ngolé la personne azana ba personnalité moko non. Ça va hein? Aza vraiment na personnalité vraiment incarné rôle na kitoko. Alex Kane on dirait ba liesa eloko na dibumo on dirait ce qui ndenge nini mwana moko boye makambo minene oyo koki ozonga ta mutute. Aïe. Dibumo oyo. Dibumo eza magasin walai. Tout ça c'est quoi ce que lobi okende o comprendre que non tout ça c'est eza ba conséquence ya ba biloko ba salaki. Babiloko oyo akokende koluka na nzela oyo eza ya bien te ebimaka pe normal te des fois ezangaka te nde ba Alex bango wana nde ba Alex c'est pareil loko epa nganga oki okende boye papa peso mwana metambo so boti pe kiwelewele
tant souper pour se pendengeni pour maman top ce qu'elle a la ta femme moko mariée te no make sense mais azaki moi si déjà à libala donc lisumu na lisumu total lisumu siko lisumu wana mabe na nyonso eke ko la et pas Alexo mwana moko boy donc otala boy ata bo vandi na batu mwana moko ayoka mwana moko azaka donc azaka ye moko na makambu na ye. Donc ce boza na batu wana il faut ko banda ko signaler atika babuzo bazo sala. Malgré ça, nous sommes les années eza makili eza descendance. Mutindo o ayela ki na mukili. Et nazo bisabino la grande famille libota. Bo répondre maman étoile kuna. Parce que na minicho maman étoile a otondi sakatini kuna na kolela. A kotondi sakatini kuna na kolela. Azo zela bo répondre ye. Bo répondre maman étoile bana baza ya ye to baza bana maman top. Pour tirbo sakendaki na ye. Et si la ki déjà pour na tirbo wana. A osa esuni. Na da costa ngo pedo. Atikeli top. Mbala moko bolingo ya ngolela na da costa et si la biki no aza mobali da costa aza mobali asanini akede na ki cherche. Milo lisusu na monaki na tableau moko a gangeli penza étoile ya koyebise ke no makambo nyonso soki yo po okendaka kuna te ndele o nyonso pe eza te po bebiseli pe muninga kuna ezaki deal otoloba na anglais deal ezaki nini nayebi te boloba yango nini na français nzambe na ngai ezaki déjà masolo tosi tosololaki ezaki deal tosigne sur papier tout là. Donc makambo yango ka ndenge eke vraiment belle vie mutu esali biso pasi na makambo oyo mutu ebeti biso penza osukisi biso poto sauver na minicho mama étoile ndenge azolela kuna bandeko bo répondre ye akitisa mutema omoni pe ndenge kaka tirbo ake kuna pa top pe babengani ye oye pa balingani na bango na kolingana ko ba récupérer ba mapasa bandeko mokili eza na nkoko. Franchement la grande famille toza wana pona promotion ba film ya Belleville TV bo aimer bo partager bo tomatisa ba j'aime tomatisa visibilité ezokende mabe makasi bandeko bon mona te ke no famille libota ndezo gagner siko lorsque to omona penza na miso ke no na mini choyo famille libota ndezo eza na top siko biso siko photo lamuka na visibilité to banda komatisa ba visibilité to matisa ba vie na ba film neti nga na utaki nanga kutala nanga 9e episode so ina sisi awa na ozonga isusu natala na koseka nanga na koseka plus la grande famille matanga ngo otozaki nango na mwana ki ndeko moko ayebsinga mama bébé senga na onalandi ata te depuis matanga ya mama Blanche paix à son âme elle est déjà partie toyebi ke no matanga na ye ekangaki mwa réseaux sociaux visibilité pe ekitaki biso alors esali pe bien malgré bato bazoba ke no matanga eke rapide boye nde nini asungi pe kaka biso bato ya réseau po tokangamaki na nani wana na matière wana. Alors bandeko nyonso bakomelaki nga mama bébé senga kutu nazolanda te po depuis nayokisangwa matanga oyoyo naza vraiment abati moyen natala ba film eza te kendo bandela ngo kuna premier épisode ti oyo kane biso pe toyoki awa omona ndenge étoile agitation zokende soki ayebaki pe pas top ne eza na basi walai. La grande famille, vous aimez vous partager, on est ensemble. Tout lundi, film et biso ya mon fils. Film ya suka ou to utaki avant to utaki kota les aki spiritas yes. Na bande otu nango na émission nanga mususu nga kase tellement ba film eleke belé tout à la qui crime de la noblesse après crime de la noblesse nde koma ki spiritas. Après spiritas yango to komi na mon enfant. Ba titre l'équipe biso belé ya ba film to koma na kobosa.
Alors, c'est au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. Pour nanga, les faits kaka bana wana bazali na kati ya libu mama top. Bana na bazaba na mama top. Alors, ceux qui eza na basi mususu bazana na kati ya banda kwa libala. Bakina ko bima ma mère porteuse, pardon botika. Pardon botika, ça n'honore pas. Et nous a peut-être bien pe na Congo, ceux qui peut-être bako ala ou bako botoza ngo ke non, ezala bato ba ye bango penza e. Mais ezala basi o baza ba femme libre et non pas une femme mariée. Trop sale. Nga pona nga kutu ifale kutu na nous sort kaka nanu ya Alex wana ndi na bandai kozela po Alex. Ngole la tala bi non na réfléchir nan. Anga zo numéro ngole la sana ngoni. Alex oyo. Na ebisi Alex na lobi tika makambo zo sala wana o zo sala étoile a umela na kolela te. Azo ba po ala pa. Alors, bref, ma félicitation toujours à Poutine. Courage à elle. On est là. Tout soutenir artiste Nabiso. Poutine Nabiso. Tout soutenir yé. Vraiment. À ça, baby si biso, tout qui n'a pas film, mais il 15e épisode. Mais oh, il qui kaka na 9. Oh, il qui kaka na 9. Et voilà, c'est au moins ça. Bande kobo partager. Lorsque tout ça, la kanaloba qui a un coup tout non, lorsque tout ça la analyse peut-être pour la promotion à film bino pe bosunga biso na ko partager tant bozo partager bandeko ndeko moko ko sa nini akokoela biso tant akokoela tikana kende ko tala nazo betela ngo c'était bandeko promotion ezala bongo de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Taka nde na lobaka ka nde na loba bande bokene kotala mama moko abi mama BBC na tala ka mais awa moyen na tala ezate parce que sangwa matango ese importe ese zwinga mutu na comprendre te. C'est-à-dire que non de bouche à l'oreille et ça la bien batu ba yo kaka batu ba landa kaka matanga esila na kolanda nyonso problème ezate yango kutu o eza nango na 9 épisodes ya et ke kutu na 15 te. Voilà, ceux qui ont bateau félicité acteur ou encore artiste et comédien ou qui na film na biso ya mon enfant vraiment bango so incarné rôle na bango très bien. Félicitations pour tout na maman top yemoko ou yazaki maman porteuse parce que elle a aussi donc a joué très bien surtout lorsque c'est créé Kobima sa façon de regarder ningazo beta misu kimia na ye munoko na ndenge donc akota ki vraiment na personnage so ito bito kende et pas tirbo bolingo o apesa ki déjà ngolela non fait déjà tirbo déjà ki na nango word ngolela kutu koloba te aza déjà na personnalité mutu na biso o ya 1m89 86 oyo Alex oyo. Donc rôle ba pesa ki bande ko na yebisa ki bino donc na premier épisode na ba ki yango rôle ya Alex oyo ezaka kaka ko ya nani ya chepis na munoko na ko machine nga bande ko machwana tina 9e épisode. C'est-à-dire que nous inspiration moko boye belle vie azana ngo no o comprendre ta yebisi kaka Alex ke no yo ngo zawana o compliqué ba tukaka na nini na chepis na munoko na wa et amemi pe biso worlds Alex oyo. Alex asilisi batu nyonso mayele biso nyonso soko ke na TikTok na tozo lobela ye mabe kuna. Alors toke pe pa maman Marie-Hélène pe oyo azaki grande sœur à maman top ye pe akenango kitoko ye a joué kaka rôle ya lokoso a mbongo. Yaya donc yaya apesa ka conseil te. Eza ba conséquence pe. Ya kozana ba ya donc eza iloko moko boya koloba keno kozana ba ya lokola ba Marie-Hélène bien te bato a misala pe ba songi papa Serge très posé na rôle ba pesa qui très posé ye moko Poutine déjà ye
y a ici là qui déjà dans 8e épisode parce que 8e, 7e, bandeko. Ce qui est 8e, ce qui est 7e, il y a déjà ici là qui on a parce que Vini a boya qui est. Vini a boya qui est. Pour nani docteur ya bokoko. Leçon pesa wana na lobaki yango. Okoya ko bala mwasi asala ka bakisi ya bokoko bongo papa mutu akufi kuna baye ko kanga bino na baye ko kanga ye na ndako kuna ekosopa nde yo mobali. Alors félicitations à acteurs nyonso encore na artiste comédien nyonso auto tout moni bango na film ya mon enfant. Alors toza biso nyonso na confusion. Bana baza ya top, bana baza ya étoile. Nga maele na nga esuki ka ndenge esuki étoile. Mais na maele na nga kosuka na lobi keno bana baza ya mama top. Alors ndeko yo pe oza na o libre komela biso po mama étoile azozela. La grande famille beau aimer beau partager. Famille libota beau matiselanga ba focus beau répondre mama étoile. Bana na ba mapasa baza bana ya nani bandeko affection pe lobaka ka keno nzambe bana o memi na libumu te siko ya pesa ki déjà Alex bolingo nyonso nzamba mona basi nyonso na baza na problème a obota franchement c'est handicap moko ya bien te penza mabe makas donc étoile a obundela ka semence ya mobali na ye kune kendaki c'est que ne semence ya mobali ne kendaki kune pas top bana na baza bana na ye siko naza na mutuna moko soki basuka ki pe bongo pourquoi pas kasi pe étoile ngai ça pe kasi papa Serge lukata mwasi moko bobo mabe ezaka ke no so yipse ke no luka mwasi moko boke bobota et que ne koma libala yango siko peut-être ye a raisonner que bi nazo kaka femme mariée parce que za na mobali na ye bon wana ezaka ba idée tozo ya mokilo eza matata mokilo parce que nini ezanga ki pe ye peut-être mama étoile yebisa papa Serge kende kasi kobota libanda oyelanga mwana wana mibali pe soko tindi ebongo mama na ngai abosani engo za pe nzela moko ya bien bisous bye bandeko. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.